bonsoir. Ça dépend de l'heure où Bogota Langai et si que Zoami Bino partout dans le monde entier. J'espère que vous allez malamu. Ngai ça va na mawana yawe njambe abatelinga pesi makasi ya facilité pour tenir les sous liboso na bino na nsina ba réalité ya mokili na tondi pambata zali bolingo. Nazali kopesa merci na bandeko nyonso bazali ko continuer ko soutenir ngai petite sœur na bango mungongo irlandais. En tout cas merci beaucoup bandeko bazali ko s'abonner, bandeko bazali ko partager ba vidéo, ko liker, ko aimer. Vraiment merci beaucoup. Il y a jamais mokela zongi c'est la bino ya mingi koleka. Ya lola na terrain ya lola ye to landi titre na biso wana conseil gratuit. Bandeko na ngai c'est grave. Ndenge kaka na lobaka. Mokili makambo. Bandeko munoko ya ngai kasi ba réalité ya mokili. Likambo ya réseaux sociaux bandeko na ngai. To yeba ko salela réseaux sociaux. Réseaux sociaux comme komemisa biso masumu bandeko. Réseaux sociaux comme libiso bisalela. Toko vanda kaka mukebo e ba publier ndeko. Toko vanda kaka mukebo ye ndeko tokomi komona ye. Ezali malamu te bandeko na ngai s'il vous plaît. Ezali o ya ko publier bandeko. Téléphone to ye bandenge ya ko salela ngo. Ezala teke ya kozwa kaka ba vidéo ko publier. Ezali malamu te bandeko na ngai. Ezo sala pasi pe mawa soni. Soni na kati ya communauté na biso bandeko na ngai. Mawa makasi. Motema ya bolingo ezali lisusu te. Okutani na video ya ndeko na kati ya telefone. Ole solola na ye, opesa ye conseil. Pona nini osali boye. Pourquoi oza na ba video bo na telefone na yo? Oko préféré na yo o publier yango. Oko préféré na yo o partager yango ndeko asambwa. Ezali malamu te. Sima na yango tango kosala bongo okozwa nini? Nini yango okozwa sima na yango? Ezali malamu te bandeko na ngai ezaleli oyo ya ko publier baninga ezali malamu te. Tango mosusu par erreur ndeko apesi o telefone na ye o solola. Okosukela wana te na masolo, oki kokota tina michopo ya telefone. Biloko yo kokuta kuna ozwi yango, oso legisa yango na telefone mosusu songolo. Sima na yango oki ko publier. Bozalaka pe bien na ndeko bosolola bosekaka. Nzoka nde yo moto sali likambo na ko publier ye. Ezali mawa. Ezali mawa bandeko. Totika ezali o ezali malamu te. Koyokisa muninga soni. Koimilie muninga tina ba niveau wana. Ezali malamu te. Ezali malamu te bandeko na ngai. Soka za mwana mama na yo. Oko ndima ko sala likambo wana. Oko ndima ko publier ye. Ndeko na wazaka mwana mama na yo te. Ba o bavani na biso nzinga. Tokoma bandeko, toza bandeko. Mais okokuta ndeko na likambo bongo oko préféré na yo publier ye. Non. Non bandeko na ngai. Mingi makambo mingi ekomi komona na ndeko za na pasi. Likambo moko ya pasi zo salamela muninga. Olio kendo kosunga ye. Olio kendo kolongole na pasi wana. Oko préféré na yo o filmer. Oko préféré na yo o sala ngo video pasi wana ya muninga. Sima na yango o publier. Non. To yé bandenga kosalela ba réseaux sociaux bandeko na ngai. Ezali malamu te tozali basambeli. Okomona peta mosusu ndeko a publier ki muninga kendaka pe église. Mais eza mabe. Michana luna esika na yo moko ndeko na ngai. Ba publier yo. Otali pena ndenge ba publier muninga. Mitia soki ngai na esika na ye. Ba publier nga bongo. Pasi nini na motema, pasi nini, soni nini, mawa nini. Ezali kitoko te, ezali ki motema mabe. Tozali ko encourager te bandeko basala ba video non. Ko sala pe video ezali mabe bandeko nanga.
ba jeune fille ba papa nanga ba mama nanga ba yana nanga balandaka ngai ko sala video ezali mabe pamba te tozofongola ba porte tango yo ko sala video wana na intention nini makanisi na yo ezali nini ya ko bomba pe ba video wana na kati ya telefone na yo uko ko bungisa telefone ndeko nanga uko ko mema pe phone na réparateur soki baki ko mona yo kuna na kati ndeko uko pesa ndeko na pouvoir ko publier yo parce que yo moko muto tiki biloko na kati ya telefone na yo ezaleli oyo ko sala ka ba video ba ndeko nanga to tika yango ezali malamu te ezali mabe na bandeko pe bazoko publier bandeko tozala be careful bandeko nanga ezali malamu te na bao bayebi lua soki bakangi yo ke yo muto publier ki yango e wuti na telefone na yo muto tindelaki baninga soki okutami na mbeba bongo penzo kuti pena muto ayebi lua bandeko nanga ekomema o musika parce que wana ezali moto ya mutu yo ozozwa yango ozobimisa yango libanda sima na yango okozwa nini ya kosambusa muninga na niveau wana tango bolingo ezali okuti eloko bongo na telefone na ndeko solola na ye benga ye talisa ye pourquoi boye pona nini boye ko welisa nanu teke nazwa na publier ye non eza kitoko te nani azangi mabe na sena tango oyo yende kwa na zomani na mabe ya kosala video atika na telefone na ye eyo komona yango o publier yango metango su yo za na mabe makasi oyo sala ka obiso batu na miso bomoto to mona kate ya muninga sali video yango ndo zo condamner bande ko totonga bolingo na ba réseaux sociaux s'il vous plaît to yé bandenga ko salela ba réseaux sociaux eza malamu te zo pesa passe zo pesa soni na mawa to tika ezaleli oyo ya kosala ka ba video ezali malamu te tozo ko pesa moyini esika tozo ko fongola ba porte ya banzela ya malamu te na bandeko na biso pe basala ka ba video soki keza nango ko yo moko sala ki video na yo sima nango pe o publier yango lisusu non ezali ya malamu te ezali ya malamu te bandeko nanga soko zali na ezali wana o sali video na yo moko so zu yango o publier apo ko moko lobake non na bungisi telefone na kende ko pesa na réparateur non ezali mabe tutika biloko wana bandeko communauté na biso valeur réseaux sila surtout biso ba mama surtout biso basi tozo sambo na ba réseaux sociaux boko zala mwasi na mobali boko kabona suka nango o publier mwasi ozalaki mwasi na yo oyo azalaki mama bana na yo oyo azalaki mutu bolingana ki o publier ye pozwa nini ekopesa yo na sima kosala acte wana ezali acte moko ezolakisa manke ya bolingo atako boza lisusu te me okoki kosala eloko wana te okoki kopublier te ezali malamu te s'il vous plaît papa nanga ba mama balanda nanga ba mama nanga ba jeune fille ba jeune garçon tindela ngai video salela ngai video zongisa bwe non bande ko botia ba barrière ba jeune fille botia ba garde fou ya ko éviter makambo wana parce que soko sala wana ba video te soko tinda wana ba video te ato bungisi telefone ato pesi telefone na mutu ozala na kobanga te parce que yebi ke non likambo ezate mais soki les choses déjà na babiloko kuna na kati kuna eza risque ezali risque miteme keseni ekele okwe na ndeko songolo na ndeko boyena boy azui a publier yo ezo kozongela na biso baboti na biso ba parents ezo sala pasi pe mawana soni kitoko te totika bandeko na ngai
mokili makambo bandeko na ngai. Likambo mususu oyo ya ko enregistrer mutu ezali lwane komi na biso mingi. Bozo solola na ndeko zo ko enregistrer ye ndeko ayebite ezali malamu te bandeko na ezali mabe. Okoki ko enregistrer mutu te ndeko ayebite yo zo ko enregistrer ezali mabe bandeko na ngai. Soko lingi ko enregistrer mutu peut-être na raison moko songolo yebisa ye. Yebisa ye pote ndeko ayebake na zo ko enregistrer yo. Mais au kolobate otiki ndeko lobaka yo zo ko enregistrer o se réserver na maloba na ozo loba penzate obimisi ya muninga nde bima mingi. Sima nango kozwa sikoyo ba audio wana ndingo enregistrer muninga o publier yango. Est-ce que ozali kotonga? Ozali kotonga te ndeko zo panza. Likambo zalaki lisolo bino mi baleta mususu ndeko zalaki na besoin à se défouler. Ndeko apesi yo confiance. Yo tango bozo solola, ozo ko enregistrer muninga. Pour mema boy, pour zongisa boy, pour partager. Non, bandeko nanga tozo kende wapi. O mona ndeko zana ezaleli wa bongo pe, chaque dimanche azalaka na église. Mais non, wapi bolingo. Muninga yebite. Ezako boma. Bandeko ko boma mutu, ezaka kato simbela ye manduki. Ezaka kato simbela ye mbeli. Ba acte oyo ya ko publier, ya ko enregistrer, ya ko zongisa boy, ezako boma. Pasi nini okopesa na mutema ya muninga, mawa nini na acte bongo. Eza deja ko boma bandeko na ngai. Eza vraiment kitoko te. Kaka biso na communauté na biso bokovanda kaka boye ba audio ebimi. Bokovanda kaka boye ba publier mutu. Bokovanda kaka boye esali boye. Mais non. Mais non. Mususu pe bovandi na bandeko bozo solola yo ozui telefone na yo ofungoli. Ozui telefone na yo ofungoli bovandi na bandeko bozo solo ozui telefone ofungoli. Ba ninga bazo lobaka wana yo telefone no so chika yango puelele. Po muninga moka za soki wapi alandaka masolo bozo solola wana. Eza kitoko te eza kopanza. Eza mabe. Ndeko mukususa kozala pembeni ya ko lekana na mwa liloba yo lokwa so fongola ki telefone po batu mususu baza wana te bala na makambo zo loba moto epeli nani moluki makambo yo muto chika ki telefone ya kofungwama. Ezali mabe bandeko na ngai. Ba jeune fille toza na mposa na bino bomi pesa valeur na banzoto. Nzoto a mwasi ezali nzoto ya valeur ya lokumu. Yango monaka babala kabiso ba honora kabiso ba papa leki ba papa kulutu ba vandi pona valeur ya mwasi ba bazo bala yo. Totika kosala ka ba video tindela nga izongisa boye non non bandeko nanga. Bosala yango te s'il vous plaît. Eza mabe, eza risque. Ezali risque. Okotindela ndeko boeta mususu amoni ke lubino na lokwa bozali susu te akozwa yango atindeli camarade ne mususu alibine yo publier yango. Yo publier yango ye abatami. Ote na yebite na bongisa ki telefone na yebite na sali bongo. Nzoka nde ye kaka lokwa bozali susu te alinga sambusa yo. Mais non. Soko tindaki na o video te. Base ezali na nubiso moko tokanga ba portes. Tokanga ba portes bandeko na ngai. Ezo sala soni pe mawa. Ya kotalaka muke ba publier, muke ba zongisi boye. Ezali kitoko te bandeko na ngai tozala na motema ya bolingo. Par erreur okuti ndeko azana ba video ya bongo na telefone na ye, solo la na ye. Talisa eke ezali malamu te. Ezali mabe, boma yango, ndeko koyoka. Bandeko, okoko zala na ndeko no ya liboma. Ozo tambula boko na nzela, bat bazo bwa kele mabanga pona nipo aza muta liboma. Nandimite ke yo lisusu kozwa libango ko bakisa likola ndeko no po aza ni muta liboma. Je ne pense pas. Oko pekisa, pona nini aza ndeko na yo. Aza mwana mama na yo, mageki liboma na ye. Yo kozwa libango bakisa te.
eza kaka ndenge moko na ba video oyoyo okuti muninga deja na mabe asa sala ki erreur ya kosala video yo zusu video yango opublie yango mais non totika ezaleli ya kosala ba video totika ezaleli ya kopublie baninga totika bizaleli ya koenregistre baninga totika bizaleli ya kotika ka telefone pwelele tango bozo solola na baninga bo muninga musu bazate utiki telefone pwelele pona kopelisa moto. Merci beaucoup na bandeko nyonso bozui tana bino ya kolanda ngai ya koyoka ngai ezalaki ngai wa bino petit sœur na bino la voix d'Irlande ndinga ya Irlande na yaki na mwa conseil ya kopartager kati na biso bandeko pona ko éviter likambo oyoyo ezoko zonga kazonga tona kati ya communauté na biso ezosala soni pasi pe mawa. Merci mingi na tata mwasi ya bana na ngai ya Chantal Mabeti depuis Allemagne balobi bundes nde makambo ya Benita Malano ko na ngai Jean Mwanda na kati ya Brésil na belle-sœur na biso ya Horti ya Selina Nianda ndeko na ngai triple Pumo merci beaucoup ya Jolie Bimi mwasi ya Viesele prof na São Paulo. Merci beaucoup pour nous continuer à soutenir ngai petite sœur na bino na pesi merci lisusu na ya Brigitte Tikeva na kati ya France ya na métisse merci beaucoup ya Annette désolé les Ndonda merci beaucoup ya Marceline Pezo Mabeti merci beaucoup na kati ya France na pesi lisusu merci mingi na ma fille chérie Evelyne Dembo Molai depuis Irlande awawa vraiment merci Gina mama Bokilo na ngai mama Diaonese Zizele Nzinga depuis London molonga ni ya papa longi tutu mama na Isaac en tout cas merci beaucoup vraiment merci na bosanité mama na Julienne mamu depuis Kilder, merci beaucoup bande kwa Kilder papa P ya binonios tu yango wana ya na ngai Regine mwasi ya mulai en tout cas merci beaucoup na bosante kulutu na ngai Poli na matondo kyonga depuis Blanchestan bande ko na ngai nyoso Blanchestan ba kulutu na ngai ya bino ngwana na bosani binote mama Bena la grande dame mama Nzuzi Viana en tout cas merci beaucoup ya ozala na ko soutenir ngai bandeko nanga nyonso ya la tume na bosani binote vraiment merci beaucoup na bandeko nyonso bozui tana bino ya kolanda ngai ya koyoka ngai partout dans le monde entier na pesi bino merci beaucoup ndenga na lobaka conseil et remarque ngai nde nazalaka na mposa nango pote na yeba kobongisa wana tukutani na bino na numero oyo ekoya ya winja babatela asunga facilité à suivre. Oh là là, ce grave. Boutique d'habillement Charlie Lubulu d'Istanbul. Bandeko bino moko bozomona. Misuna bino témoin. Tala biloko kitoko. Ba chemise ya bien makasi pona ba papa. Mama na ngai. Tala biloko kitoko ba mama boza wapi nga ya valeur na ba sœur oyo balula molato ba tantine ya kilo ba sœur ya poa tala bilamba ndenge ezokolengalenga bandeko bobenga Charlie Lubulu ye oyo papa na biso asungi biso makasi tala ba robe ya mariage ya valeur mama biloko kitoko ba soirée ya kilo abenwe bakombazia mikwelwidie bandeko tubinga Charlie Lubulu d'Istanbul numero na yangwani ezoko s'afficher tala ba jean oyo tolingaka bateni ya bapapa ya malunga ya valeur bapapa oyo balula molato bapapa oyo balula kitendi
bobenga Charlie Lubulu d'Istanbul opase commande na yo après quelques jours okomona biloko liboso a porte anda numéro na yango wana bandeko bo hésite te bobanga te partout bisika nyonso ozali dans le monde entier ndeko Charlie asungi biso ndeko Charlie abimisi sekele libanda tala biloko ya kitoko abenwe bima bimbote bandeko tobenga ye ye oyo Charlie Lubulu ye